Album Ezoya. Donc bientôt on va fin août donc ma solo déjà qui au carré quoi. Nabia album kaka na oki ka série des anges bon album na août mais expliquez bien son yo ka bobu album na août tu as série des anges expliquez non makambo o yeli biso ka album ba Angel ba bien o tubinga mopanga na motema lobelanga sokolinginga yo nengo ina ba rumba no boye na ba rumba kuma lelo po yo na moni tongo zo yemba yo zo plus bloga recevoir atikinga na ba pasi mais rumba siko koma ya neti shera bujenga chu akitina nga chu ba Angel ba bien na bani na chorale choritier beti na c'est sa musique tomo na beti na vasa no new look ya fondé papi Kandolo ba mouvement zo tonga na obige bana mputu ba mouvement ngeza wa expliquer na kaso na ba mouvement na Angel ba Angel ba bien donc ça ma frère Njilwa na Njilwa de naissance ba Angel ba bien na kena c'est sa musique ti na ok na t-shirt pa grand-père boziana do biso na to ba nga mona grand-père ba mouvement tout na Njili ba mon grand-père Mikili na bi mes grand-père azio comme maman Mikili na mungongo nini soto ko yo kata moi tango ke na pas grand-père pour joyeusement pour ka boye bu grand-père memi on puto talaka mputo ngo le potikala na yo to lo bango pe après si na ebi ba pasi nyonso moni ponanga kasi bolingo epesi melesite tina na kaba motema epai mosusu o zuina ba spe na etango vie boza za ka jeune pena ko bazala ka ba vie wana asala ka na ninga memo na no ento benana na Zwanga bien, votre émission de Naïf no Masolo Kati, Masolo bon maman na kunda, netolo bara, souriante de caliente, kumeda de l'arta, balobi sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout, favelas de muchachalados. Et puis, Tero Bakisa, Britandela de Kuransaou, Andungu, Richa. Chucha. Balobi Paris appelle Lyon, Lyon appelle Paris. C'est Douglas, na bosanité Didi Pumba, Congo France, balobi Masolo ya kati. Mais Masolo kati lelo eza nini? Masolo kati lelo eza ke na vandaki nanga Briski Sombe, bango na Jimmy Diakalu. Babenga allo Papa Rolls babi favelas de muchachalados lelo pene fallait to kutana po tozana artiste faux alobela mais artiste alobela album ezaroya artiste ngo ngape na yebaki ete mais Briski Somba lobike pas là qui vraiment et ça déjà ya rolam mama mamuto eza ya rolam mama nega ezalaka koko chez vous to chez bino pour to découvrir ngai na bino to découvrir artiste wana d'autant na lo artiste wana ye aza neti ba Michel-Ange mais yaza sko Cyril des Anges ye otalaka sans lelo donc pona ba mourir balobi plein lune mais Cyril des Anges yarananu kitana na se uta mapata kitana lebsono na se awa to beta lisolo po ngape na okika Cyril des Anges na moni pe sanze bimi Cyril des Anges. Bonsoir Papa Rolls. El mundo oso Cyril des Anges balobi la negrita saluta Cyril des Anges yeyo na sentir oyoka neti Angelou ezanga oza Angelou ou bien oza vraiment mutu ya mukili oyo na muta mukili oyo do ba voix des anges quoi on est uta ba pesa ba voix des anges Cyril des Anges jaka na mungongo ya na mungongo ba voix angélique quoi là na mona des jours tche ba Angelou pe bazana ba papu bila manengo yeli ngabe ko za ye wana te Ange Gabriel ba voix d'ange micro isa yo le micro yo zana matilongo dimi oyo ndulista to chango boye
Nebike bato behele na ba palais. Na minute balo mais papa su mamni na ngalo bela biswana. Te ye Cyril des Anges. Cyril des Anges et ça ba mingongo minzembe po. Expliquez-nous, non quel album Ezoya. Album Ezoya. Donc là vraiment la finition, ba mastering et tout. Donc plan vraiment et comme dans la souka, na dans la produit fini. Donc bientôt on va fin août donc ma solo déjà qui au carré quoi. Donc oui, nous avons moi marche arrière, ndé baloba po Whisky somba ma marche arrière keba o ya kubuka mir. Ya ba voisin. Nicolas ba marche arrière, nous avons marche arrière. Nabia album kaka na okika Cyril des Anges bon, album en août. Mais expliquez biso yo yeka bobu. Hein? Ndule ba netka bloc adena yo yemba mo bu album na août tu wapi Cyril des Anges expliquer non makambo oyeli biso ka album août na wapi vraiment on expliquer hein Cyril des Anges na bim dalene ate na za déjà donc biso to na ngana bani ba musique na Angile ba bien donc na bani na chorale choritier ça là ba manda chante encadré par Don Selno Biwangantomi Tamfumu. Donc nako tangi manda chante donc kemba la mon Angile ya likolo est-ce que c'est les ino yete oh c'est les ino oui c'est les ino ebiko maréchal ba mbote écoute pas linga bien maréchal parce que to colle ensemble quoi donc ba génération quoi ba sol baka devant ba vie na biso donc c'est non quand la quartier donc le soir quartier ali malamona uta album feya kasi no kendet donc na bani ba chorale wane na ebisio encadré par Don Selino Dimolé Diesel donc kokena mbangwana na beti na sesa musica tomo na beti na vasa no new look ya fondé Papi Kandolo mon ami d'enfance Guylaine Donga la yebi attends ba mouvement zotonga na obige bana mputu King Matos na New York oki ba mouvement na yo kangi kombo ndenge to yokeli wana okena ngombango et puis ba mouvement ngeza wa expliquer na kasona ki ba mouvement na Angile donc na ba na mouvement na ba na koeko vibration vasa no new look na kena c'est sa musique ti na okena t-shirt pa grand-père Boziana donc biso na to ba nga mwana grand-père depuis toi qui génération souka ton grand-père te beti héros à Congo tu es tu Mikil donc la génération na ngwana donc nous sommes moi c'est donc ça ma frère Njilwa non Njilwa de naissance quand el mundo zo ya Njilwa bato di denzonga zo luka bana Njili ba Hollanda yo tango ridiculiser bana Njili botane na ridiculiser bino donc Cyril des Anges véritable Njilwa ba mouvement tout Njili mon grand-père Mikili nabi mes grand-père azio comme maman Mikili na mungongo nini soto koyo kata moi tango ke na pas grand-père pour joyeusement pour karaboye bu grand-père memi on puto talaka ba puto ngole le potikala na yo to lo bango pe après mais azwa ki na mungongo nini ngoyo séduisa ki vie wana talaka grand-père pour na monelo ngia bana mike. Et puis aux autres, grand-père, c'est trop. Mais à ce jour, on voit ni. Ah, soit Coco, donc c'est que nous avons Coco grand-père quoi. Ouais. Ah, d'autant on côté pas grand-père, on n'a pas pour l'arme ali. Si na ebi ban pasi nyonso moni ponanga kasi bolingo epesi melesite tina na kaba motema epai mosusu. Baye ko pesa sango na yo na tuni yo baye bisinga ozali malade sisina oh mama bande kwa famino baboyi to vanda na yo na boyi ko kanisa no kima miso etanga wana la luki molanga apona bosala moke sisina donc bien moi vraiment donc yosko yak na boule de remplacer ce nanyo Koffi Alibaba tengala non ba chers manin Koffi Alibaba te Koffi Alibaba tengam na ndenge na ngado Cyril des Anges pas
Siri des anges à moi mutu makasi ya obike Siri des anges na chelo Koffi Alibaba yo do ignorer atike balini atika ba so ba vie na biso atikila biso na ba lignée quoi par rapport à film foudé ba vie na biso donc mais nga bana ngina ndenge nanga des anges quoi ngina mo mai nanga vie mo ayebi akoko na pesa ba mbote pana bisika zali wa na père nanga le père nanga na ndenge mukete donc na mitso pana donc ba vie na tonto mo na bango donc faut ba zala ra ba vie wana asala kana ndenge mema na no ento benana nao bon moni zama ngambwa micro yo komo kima micro zama na makamba maona mikili obendana nayo papa Rolls et à Makamo, ba Briski Sombe, ba Jimmy Diakalu, mais mon ami d'enfance Guylaine Dongala, papa na. Bateau ba bagi ya fotikala. T'es ça jusqu'à ma solo moi carrière répétée. Nathalie quand bon, faut prendre sa carrière pe moi ma solo. Yebi quand na mito tout ça, na reconnaissant que ba vieux wana ba prêtre do na ninga mukete. Bien, na temps otala yo na façade, na mona mo lidodo mo oleka sefa. Amona sefa mona mvula. T'es ça là ka ba sefa te. Na makini ba tatouage pesa ina ngwa te na tuni na oleka mvula ou oleka mvula na zako ke ndule na beti ndule na zongi mvula ko na ndule na zongi na ngakini na obeta na merdier wana to beta moi ba ndule quoi. Je peux faire une photo avec vous donc Siri des anges monsieur veut faire une photo oui il y a pas de problème il est là l'artiste je dois aller en Algérie je dois aller prendre le souvenir. Bis kanga e photo Siri déjà je pas quand tabalu pembane ndenge na ye alors ça la photo bokanga na artiste comme ça on va faire ça souvent donc Masolo Kati toujours Jimmy Diakalu Masolo Kati kitoko makasi check donc Nabia thank you man Nabi obike album na gote bimito bande succès ba photo yo mo zo mona ba mpepa ngote ba mpepa mna ngoyo do lamna donc mpepa ya mde bike no fa album bima au seul pour que ça nasir do bana orchestre tout ça dans un groupe na Toulouse kuna ya yinda mabe biso betaka so beti na YouTube au na Congo Garonne ya ka donc to expliquer Cyril des Anges, azana biso na kati ya Mputuvila mais ye base eza na Toulouse. Na Toulouse ouais. Na Toulouse ndepe bozana mouvement. Ouais. Parce ba kuntakinte, ba Chris Makio na be di akanda. Ozobeta ngona ba Congolais ou bien na ba Angolais. Po bino za kaboye, ozobeta sima vraiment kizomba. Allo yo non na sali mouvement. Eza kizomba te wana. Te, tama rumba pena ba. Tana kuntakinte, Chris Makio na be di akanda donc to sa mouvement na biso Congo Garonne. To betaka. Congo Garonne avait cas biso beta do doit pas association donc bobeta style ni pour Congo Garonne donc ils ont ça déjà que Congo na Garonne donc net moi mix mo bo featuring bozana ba rythme ndenge ni na Congo Garonne rythme biso mto kumbelati ya na nga ba musique na biso mais moto sanction na ba petit musu ba accompagner biso le susu moi blora ba koto quoi et ça manger quoi mais pour tous on sujet na biso lelo album nde mutu ezana na actualité grand père Mimio na Mikili au décider au côté studio au s'appelle album na yo au saliango et na c'est sili déjà l'album est sili na ce qu'on a mastering na juste de la mastering na maboko on a mastering et tout donc na fin août album est bima déjà et ça a combien de titres na c'est 9 titres oui mbi banani ba prêtre ba master na yo ba ta famille na bino mbi banani nous avons un professeur Paulo Santa, prêtre, de Mbote Bisika Zali. Donc, nous avons Briski Sombe, Jimmy Diakalu, Guylaine Dongala. Donc, nous avons Fabrice Mbemba, Alta Moda. Donc, nous avons 9 titres. 9 titres, yo mo première voix, deuxième voix, quatrième voix, exactement. Non, invité Bazali. Nous avons mis ma bialos, Fuma Bandinga. Esanga motema na yo, na pena peso yo ya ngai. Nani akoti na bolingo yo Ouasala ini solo bitoka bwana Séparation de ma bébé Serge Mongala la Toulouse Jacques Mabengo Jibe Kenge Gase Capital Naimna petit na mo junior bakulu donc na petit momi balé na Paris ba rapper bengi grand-père. Bon, na minute on entend ça plan via Zaki na kin. Normalement na contacter via Zaki té.
yango esengeli kaka do na prochaine oyo ya bana njili nde bana bakotimba mo album ese combien de temps na studio via azalaka na kini na viaki na kini bacontact mna ye mama bulu moment ngana mati Paris tana encore ozwi na baspe na ye ntango vie bozi azalaka jeune pena epoka basisi na dolobika vie na boma okaka do na bomba vungaro vie azalaki na kini yo moko siko komi no grand-père bozi na ya lelo telo na le blago moi ba vie wana ko bamna ba vie na biso do bamba ba sala ina poto zala ti lelo mena nzo musupu na tiki na grand-père bozi ana yoka mwana yo le son bamna yoka mwana yo donc c'est que référence ezali toujours papa mais yo ton na oki onengo zo yemba ba voix na o bani na moni plus ne tozoni bon papa wemba ba likolo kasi faut tout na ko za idole na zaki na zaki grand-père ou bien zaki ba mususu na pena na ne mana bandule na ndayo yoka papa Rochero papa Wemba ba manda chante ono mona wana manda chante mais mutu apesa ma gumo so na yoka musique nene tiko les grand-père mais na voix na ngai na ndayo yoka na vie wana école wana na ba range wana manda chante o mega vocal ne mo pe totala soko koma manda chante oye pesa na njili wana mokotea magese zuna ganga kaneti ka manda yo petona mais manda nde mais yosko komeke loko moto tana soko longo la pe manda to sentir ka zongela ngai Ibrahime motema nanga amina ngai lisano papa limbisanga na kolela nzambe o solonga na memine ngambo ngambo na motema na ngai o memisinga ngambo o papa ale tika kosala ngai boyo yoko memande ngambo talaka Cyril des Anges obike na sentir mais obito ngozoyemba na oki manda chant manda mais na oki yo na ba tembre grand-père boziana obike oyibi vie makambutu olati o finike vunga olingo ke ndanga na borga bo ngaye grand-père tala mwana tala koko en plus vous en avez le bébé ils ont l'accès nzele zana mulai do sigi des anges bena et puis nous bon mo beti bo na ko wana tana zolanda ba bo na ngwana na yoki mais la santé pena ki ba kolo musique niveau ba maman ngebi na ba maman kanjaku donc kepe na ba côté wana do na zongi na ba kina ba zai numéro 1 na éviter quoi mais yo siko na âge na yo pourquoi obeta musique ndenge na ba tata n'habite quoi yo expliquez ngane na okaki ba bayo kyango te meza rumba oyebi asolo ke nalingaka yo na motema na ngai tikosalelanga bipale oyebi asolo ke nga nalova yo na motema na ngai tikosalelanga bipale imaye bolingo na pesi yo na motema pona nini ozongisi pasi ya boye tala ndenge tobandano na pasi melelo komi na basusu otubinga mopanga na motema lobelanga soki olingi nga donc ya barumba donc eza bilo mo papa donc o ne tozolanda fiesta sili fiesta donc yango wana yo ndenge oyo na barumba no boye na barumba ekoma lelo po yo namoni ntongo ozoyemba yo ozoza plus biloko ya receve otikinga na bapasi mais rumba siko ekoma ya neti shera bujenga chu akiti nanga chu soki amakisi nga pe na mitiki shera bujenga chu akiti nanga chu siko yo ozomona oyo ye na ngwana ndenge ozoba receve wana ba recevoir pena à part wana ezaka rumba ka boete na beti pas mal ba style ba rumba na beti raga lisusu donc na kotimo wa mai bon de place na yaka mabe bino zaka bokomi na ajuka yo beti raga so cheka ajuka na beti raga world yangwana yo raga beti ndeni te ba na salle ba featuring na ba Léon Malele ya beta ba musique ba soul. Donc yo ebika là c'est bien parlé et ça ka te musique na biso fo ba mélange ça ke belé to pesa guna ba ndenge tout quoi ils pas cité pas cité ça art da to za nango déjà donc essentiel ka rythme tango ezali to za mba mon attend Cyril des Anges grave
album on est autour son pendant out n'engo lobby ou bien yo pour na monde de comme intégration on sait combien de temps na poto na ko tuna ou bien ça combien de temps biso ya na biso ba 2002 donc 2002 donc nasa na Paris donc nasa ka lamboko na senti que intégration et on a tourné na bi n'engo lobby mois d'août album ezobima est-ce que c'est vraiment ça mais c'est vrai bato tout confirmé donc ba Rochelle Boya ba Mitterrand Champagne motema humanitaire ba Vigoureux de Campo muto a pesa nga mushikino à l'époque mushikino Vigoureux de Campo Peace and Love ba Brice qui sombe bien que bana ba chanson na kati ba Chacho People de Madidi Tinto de Ferrano et puis Dadou Kora Nisha Brown Vivi Masomba na Bosanité Richard na kolima na bo ba tobelea excusez-moi. Ah mais pas mais attends. Toyiba bino ba moi rubrique na mabanga. So non solo ba beko. Richard Chana kolima loba. Non solo ba wana. Ba vie placé de Makengo les pétroliers. Donc ba vie na ba yebi donc Kami ta zada ba masolo donc zo koma donc na out. Il y a yebi que Brice qui sombe azal les grands pétroliers. Pour y a pétrolier, Brice qui sombe. Sont yo qui ont famille. Les grands pétroliers. Sont yo qui wana, eza famille. Et la famille. Babi Toulouse aller retour dit. Au Coca, vous en a paiement. Brice qui sombe. Et puis Jimmy Diankalu. Ndiankalu donc babi obigat nzunga bokonzi keba. Ndiankalu keba. Ba ve Chacho Dembela. Chacho Dembela. Ah, Chacho Dembela na Lyon. Ouais. Donc on dirait quoi na kati ba Lyon. En tout cas, ngana moni su eloko ya koloba tro ya te na kotikela o kaka o expliquer biso publico ba linga ba yokayo usenga bango nini est-ce que usenga bango ba peso chance ba peso comment lito ina bango ba peso pe mo ata centime 90 centimes wana na Haïti ba somba kata ba chanson ba message aux anongo pona bango so voyebisa bango et ça la bango bien. Avant un message on appelle ça na public. Donc na lela nan parce que on est public on de ça la biso. Na butu na lala na miso pongite. Na meli masanga pona langwa na bossa na ye. Na kokite motema se na ye. Tu envahir mon cœur, je ne suis plus rien sans toi. Donc, nous sommes dans le public, nous sommes Cyril des Anges. Donc, nous sommes na bino, nous sommes na bino. Donc, nous sommes na bino. En tout cas, plein en plus titre dans l'album, mais il y a un temps pour tout. Un temps pour tout, et je m'attends nango, na jar nango. Donc, si comme nous sommes prêts, donc ma solo là carré, donc ma solo pena, et obima. Donc na limla bo yamba plan na ngaba na ndenge mo ya bien na bo ko fungwama bo sunga ndeko na bino donc yangwana kaka papa na biso papa Tajos président ya Congo Garonne de bambota trop donc ba courage de ce là soutenir ya Congo Garonne donc kitoko quoi. Cyril des Anges nasi place bozana ba palais bo sepeli monier oiza artiste na biso auto évoluer na bango na kacha poto donc babi are kotika la jamais kokufa na système andongo richa chucha tozana ba série des anges bango ne basimi masola favelas de mucha chalados et puis sans oublier soutien ya Brice qui sont babi les grands pétroliers na kacha France ya kosamba ko desate ba Jimmy Diankalu ya la pain balobi tumba zamba wana po banyama pe bazaka soute. Comme ça, tout le monde a ndunda, comme ça, il y a ndunda. Choix exact. Et puis, na bosanité, Ranger Smith, le monde. Le monde est à lui. Et puis, na musika, la négrite à mondelendele, bambote belé, bisous na les enfants, n'engue zala kaka, check. Benjamin Mbemba. Benjamin Mbemba, il faut la bilele. Il faut la Lyon. Tosuki wana. Check. Coupé. Coupé. Andungu.